un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec 300 $ seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi, j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye 300 $. Je dis bien 300 $ par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer 300 $, 300 $. Bon, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec 300 $ seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, les sommets. C'est bon. C'est fini. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali. Réel plaisir de vous retrouver ce matin devant vos petits postes téléviseurs dans le cadre de ce grand rendez-vous de la haute facture. Bossolo, la politique officielle, ce programme a une audience très très populaire et dans le cadre de notre chaîne de télévision que vous aimez tant, Bossolo Télévision, la première chaîne d'investigation rapide démocratique du Congo. Bonjour Bandeko, Mbote Sika Bozwami, Bozali et Belé, merci Nandenge Bozole Mbate, Kopesa Maboko, Mikolo na Mikolo, pona kotalisa, Bosimbisi ya Maboko na bino, Bopesi epa na biso, Lokumo zonga na Nzambe, Menzambe pe apambola bino, na bato nyonso bazo kanisa biso, bazo bondela pona biso, bako pesa pe ba conseil, pote mosala wetikala na molongo, eza lolengo bino bolingeli. Bozali partout à travers la République et comme bon mon messano pasi ya batu comme lokola mon messano donc batu bayibi déjà balia kate batu bayibi déjà ke bazaka na nyongwa mapa bakufuta mbongo na poko mama mapa pe ayozo batama c'était kota ota na mutu lokwa likambo pasi ezali na kati ya mboka ba politicien bakoyebisa biso ke bakobongisa bazo sala oyo bango bamoni ke pona bango basali. Mais biso batoto a licencié à quoi apprécier so basali to salite to mona résultat mosusu soki pe to lobi ba mso balingi pe to lobate biso pe ba panzi tango tozolo bakaka o to moni mais malheureusement loko la pauvreté zali basombi bato na mbongo basombi koto ba journaliste basombi population ndambo o batie bango na nzela po ba embelaka bango babundelaka bango pe bakumisaka bango nyonso wana ekozongisa biso na sima pasio tozala ngo na Congo ezali pasi oyo ezosenga te babetela moto lisolo ata na elongi ya pamba yo moko koyebaka pasi ezali me ngala kokamwa pasi ezali moto azwi kilo ya koloba ke pasi ezali awa pe bino botelemele bolobi te koloba te ke pasi ezali lobaka ke tole malamu deja kwa tata oyo azaka na mwana kizengi na ndako tango amoni bapaya bazoya bana ne bazala mayandi bana bazala ba géographie na makolo akamati bana wana atindi bango pa ba voisin congé à 2 jours tant que ba invité ba kozala wana. Ceux qui peuvent inviter Babi, oh non, les enfants vont bien, bah, autos en Allemagne, bah, aucun de Paris, lobby. Djoka, bah, la bazar la commune, moko reculé, bah, la bazar la place à passer. Vous avez des parents comme ça, des pauvres orgueilleux. Et c'est le comportement ya batobele na ba province na biso. Même na Kinshasa. Les choses ne marchent pas. Mais batu balingi balo ba yangote. Ceux qui ont lobby ba kabozo, bah, tete kolo baboete. Et c'est le plus grand défi que j'ai dans toutes les provinces où on a zoken. So, ok, ka la province, au commis la province moko.
Obandi lo bakaka passe dans la province ya koko lo baboete. Awa toza na biso malamu, toza malamu. Mais soki boza malamu, pourquoi bozo baboza na courante? Pourquoi bozo baboza na maïté? Pourquoi bozo baboza na nzelate? Pourquoi bozo ba infrastructure ezalite? Donc soki bino bolobi yango c'est bon. Soki mutu muso alobi te tobi ke ba passe ezali me ya lobate. Décomplexés. Bande de petits messieurs et de petites dames qui ont été achetés par des petits billets de dollars. Basombi bango pour ba comploter pour namboka na bango moko. Et c'est grave. C'est grave. Libi qui a Congo ko uta wapi. Ceux qui politiciens comprendre déjà que pour déstabiliser la population, je dois utiliser une autre frange de la population. N'appelle ça bango moi misolo ba bunda entre bango na bango. Mutazo bunsa congolais moninga na congolais. Et que celui qui amène un bon projet, bon peut s'enzelate à un projet à madame. Bon peut s'enzelate. So bon peut si ya ko se développer. Bon kangaye. A quoi comme na mbongo belé bo kangaye. Pourquoi il y a un investisseur? Bo kangaye. Ya ko tate. L'ennemi du Congolais aujourd'hui, c'est son propre frère congolais. Ce n'est pas encore un étranger. Même si le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi ou d'autres nations que nous accusons régulièrement que bazo profiter avec les Occidentaux pour nous attaquer, Batouana bazo salango par force, ils font ça, ils font cela avec une certaine complicité. Oh, ils ont salamana ba Congolais. Les Congolais pour des petites miettes, ils acceptent. Yakote ka mboka na bango. Qu'on sacrifiait tout un avenir. Mais pour un intérêt mesquin, à bango moko individuel. Et c'est grave. À quand la fin de cette mélodie? Où est-ce que nous allons avec ça? Journée Tokoloba que ça n'est fini. Les voleurs sont défendus le long de la journée. Un groupe d'individus se sont appropriés bazaba communicateurs ya miibi. Ba mi pesa le luxe mi colonion so pona kolobela. Au moins appela mobile ya na mwasi na bana. Asukoli pe alati bilamba. Mais aya na télévision Polo babolamu ya moto ba moniki azali moibi. Soko tali pe mbongo azui akomi ata na $2000 te. E belé na ndenge to ebeli moto apesi ye mbongo akosuka na 500. Tam so akola kaye pe nanu azui te. Mais andimi aleka na télévision po abundela moibi aza porte-parole ya moibi. C'est grave. Résultat ba politicien après 60 ans na mboka. Biso nyonso toza komona yango. Tozolo ba makambo ya sport. Botali passe ezana sport. Ba joueur bazonyo kwama. Quand on dit des joueurs ezaka ba ya léopard te. Même bano bazana mikie po ba mata, il faut un bon encadrement. Les sportifs en général bazo souffrir. Nezala bana mususu bakeko bunda jiu-jitsu soki jiu-jitsu na Angola. Bakendaki mokolo ya lobi bakena nzela ya makolo ata un frère gouvernement te. Bango moko mabisombeli na tenue. Joël Nzampungu donne apprécier ces images-là. Vous allez voir cette photo-là. Bana wana bake Angola, bauti ba Lubumbashi, prophète Bamsou basanganya. Bake ko bunda. Bango mo basombi na trailing. Basombi na trailing. Balati training na bango po bango bakendo bundela mboka. Oh soda zomi sombela minduki na masasi po akendo longa po na mboka. Je n'ai jamais vu ça. Mboka oyo komisi biso na suka. Na bibembe bazo chola ibemba moni bo afiotoli. Tokomi na suka. Et les responsables, ce sont des politiciens. Les politiciens. Est-ce que les politiciens congolais dans son ensemble ont mérité un respect à la population? C'est une question, c'est à vous de répondre. Nzela Tozanangote, politiciens. Même cause des embouteillages, ce sont des politiciens. Les politiciens ne cause d'embouteillage. Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas l'autorité de l'État à un certain niveau. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Ba policier oyo tochaka na nzela. Pour PCR na mboko, il est quasi inexistant. On n'a pas une police de circulation routière. Ça n'existe que de nom, cette police de circulation routière. Ceux qui tozo yamba bapaya, soit président de la République ou bien bapaya libanda bazako ya bakonzi ya libaya, bien sûr, il y a libanda. Tochaka police territoriale, bachepe garde républicain. Garde républicain qui n'a pas musani. Et zaka a pas délocaliser ba arrêt à Pamba. Il délocalise seulement les arrêts. Et puis surveille pour que Batouba stationne ma bête. C'est la présence et autorité à l'État. Mais ceux qui kaka ba kondiba l'équipe ba moura ba longwe territorial et longwe botiki PCR c'est le désordre total. Est-ce que nous avons une autorité, la police, pour sanctionner tous ces gens-là? Police n'engezabo tout ça la police ya ba tata. Pyramide des arts renversée. Tout ça la police ba police ba komi mikolo na mikolo bilenge bazate.
tozo former te police formaka batu te na armée bazo recruter police baza kozwa batu te na police batu bazate ba bakota police ti lelo tozo sala ka batata kala on a plus de haut gradé ki basoda ya mulongo yo komo na pena na mboka normal place o eza séparateur OK na quartier 1 l'état monique lokola batu bazo kota ka moi désordre bon batu bako tourner lisusu wa te ba délocaliser embouteillage. Mais pour l'État, quand l'État a ba jante apine. L'État kamati ba singa ya bilambo totandaka na ndako. L'État kamati ba étalage à ba maman. Mais quelle honte pour un État. Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes un État? Je ne sais pas. Naskaris na libumazo vanda la sécurité. Askari sako kosala marche ba pesi pe lokwa zoluka. Mais peuple congolais, otie makanisi na yo wapi bisikani toza koken. Dans des distractions mais les choses n'évoluent pas. Balobaka na bana na yo. Balobaka bana no batata na bino ba komona eloko te. Bana bino nde bokomona. Bana ngonde ngana yo. So ngai ba komi ko bisanga ike yo te mwana na onde ya komona. Mwana na ngape ba koloba mwana na finalement Yesu akozonga deja. Bisongo na biso etikali na lola. Je vais lire les informations du jour. Coopération tête à tête entre Félix Tshisekedi et le roi Abdallah de Jordanie. L'approvisionnement et d'autres produits de première nécessité venant du service national de Kanyama KCC attendu à Kinshasa. État de siège à Ituri et Nord Kivu. La situation sécuritaire a tendance à se détériorer selon les zones MONUSCO. RDC enseignement supérieur universitaire, les professeurs déclenchent une nouvelle grève sèche et généralisée. Bon, yebsanga sikoyo. Tolobaki abana bazongi kaka lobby. Lobby mercredi nde bana fallait bazonga na ba université lokwa na ifasika abana bazonga ki lobby. Mais sikoyo ba professeur ba déclencher lisusu grève généralisée. Ah, nzambe na ngai mayamona. Barrage Coupe du Monde et Côte de Léopard, c'est confirmé Meshak et il est attendu ce jeudi à Kinshasa. Tolobaki yango lobiao. Meshak bosolo elandami pe bayoki yango. Merci na chef de l'État parce que implication paye à mokonzi mboka. Na ba konzi mususu bayoki et salike bakoka ko pesa mbela likambo. Bosolo zape moi bosolo. Soki bosolo lobi boyoka pe moi bosolo. Merci la chef de l'État Molandi ali boso ya bosolo. Merci pour na nyonso boyoki mbela lobi to yambaki kabulo to yambaki pe coach wa Guillaume to yaki pe na ndeko Jean-Claude et sali bien. Merci Nabino. Barrage, je l'ai dit que Meshak sera là ce jeudi. La révision de la loi électorale s'impose pour enlever le seuil de 1%. État de siège, les élus provinciaux et nationaux du Nord qui vous appellent à l'instauration d'un état d'urgence sécuritaire. Avant-dernière information, coopération Félix Tshisekedi gagne les parrainages, nouvelle mission économique de la Jordanie en faveur de la République démocratique du Congo. On termine par cette note. Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound décide de déposer sa démission. Ça n'est fini pour Kabound. Donc ça ne sert à rien d'attendre que vous humiliez Kabound. Kabound ne sera pas humilié. Il va sortir par la grande porte. Lui-même va déposer sa démission. Il va présenter sa démission à Longwenaye. Atikali nae député normal à Boy Makambobo humilié comme à vote tout ça. Kabound, il va sortir la tête haute. Un homme de principe. Jean-Marc Kabound à Kabound. Au-delà de tout ce que vous pouvez vous dire, Kabound. Félicitations Kabound, na sens. Oh, levé. Yabo moto. Au lakisi pour se retirer na yo. On continue Moussala na yo. Total à 2023. Qu'est-ce qui va arriver? Honorable Doug Kulungu, député national. Elia Kwango. Azana biswa lelo na tongo to sola na ye mwatango moke boza ebele boyokaye, ça sera un échange intéressant autour de certaines questions d'actualité. Bobo sanate ke match eza lobby lelo tozo tala soki toko faire vivre bino sur ce mot ambiance à stade hein. Il faut que Arthur tu nous prennes des images, l'ambiance du stade le matin déjà aujourd'hui, j'ai dit un engouement terrible na uto les place on a moni engouement batu. Nous voudrions bien avoir ces images, il y a stade nenge batu bazoya. Ce qui se passe ce matin déjà, interroger les supporters pour Tomeka Komatsana no moto. J'ai besoin de toutes ces images. La rédaction, vous avez suivi.
Alors, ndeko, mbote na yo. Mbote ndeko. Tokutani sous lelo mikolo ebele. Vraiment. Ozaki na mobembo pe mwa muke. Vraiment. Outi kozonga. Oh. Sengo na ngai. Mais to banana likambo ya matanga. Parce que sangwa maweza makasi na ba député ba collègue na yo bien que bango baza ba provinciaux. Yo za député national. Mais bandeko no bakufi. Bakufi na likama ya accident, bakoti na mai. Ozwaki nouvelle wana ndenge nini? Et la grande question, la politique de prévention. Bato babadi kokufa na mai ndombe lelo te. Kokufa na mai ndombe eza lokola l'État bomba bambongo moko ya kokunda bato ya mai ndombe asala pena recette ya oyo budget ya mai ndombe. So bato bakufi na kunda bangwa. Parce que depuis Pont Ebebaka, Mosé avait arrangé ça. Pont Ezonga opérationnel. Mais ba créer mesures sécuritaires alors que panto eza on eza makasi. Donc les lots les ba député to continuer ko le laka bato soki tozu molongote. Comment vous avez appris la nouvelle? Quelle est la responsabilité aux attribuée à l'État et la responsabilité partagée dans bato nyonso? Oh ya liboso, merci Mingisango. Na ndenge opesinga su chance ya opportunité ya solo la population na biso. Sango ya liwa ba député ya Kwilu. Et zagi sango ya pasi makasi. Il faut yebageza grand pandu naza kutu ya kutoana kuna na legara souvent na nzela wana. Et nde olobi pour ba dossier mboka ba bengisa bango na bato présidence pour ba solo la président. Ba kufi ba yebagite ba kokufa poti mutu kwa j'ai après ezaki problème ya frein et recommune na descente wana frein epesité ti ba ko ya na mai. Pays a développé, nzela mai ndombe il fallait ba luka kotala pont moko boye likolo avant kuto kitanase. Pourquoi parce que nde olobi tozo kola bana mike eza ba nzembo ebele ya mai ndombe. Bato bakufa na mai ndombe na période ya Mobutu surtout. Bato bakufa ebele to yo rappel ba masolo ebele ba histoire ebele. Donc ce qui vraiment gouvernement na biso na yebi que peut-être aux inconcevable siko ko kanisa ko Japon na mai ndombe pourtant na nzela na tozana ba nzela te. Ba place ebele na kati ya capitale ba place mususu ba pompe ezalité mais ce que to luka ko réfléchir na question wana c'était la sorte de mikolezoya to éviter ba liwane wana za précoce il faut to luka ko sala pont moko wana et traverser directement pour to éviter ko kita descente wana nzela wana na éviter so kumba si mai ndombe sina leki so na zo kumba ngo so na komi na mai ndombe na bangaka ozotala libulu côté wana kuna bato ba sala ngo ba protéger penza ba conducteur te de ce qu'on raté kaka. OK. Vraiment ma condoléance. Et puis bateau bazo mata, bazo qui est dans sens contraire par rapport à bateau bazo kita. Le respect. Ce qui parce que mutu comme neno eza na charge balinga. Et quoi que voilà. Donc ba changer nzela. Donc ozo mata boy a bloquer boy. Il faut yo changer. Voilà. Donc c'est toute une cacophonie na descente wana. Vraiment ce qui ba konziambo ba ko tali la biso ba bloquer wana na mikolezo ya pour to ba ko prévenir. Est-ce que l'État zoza la démissionnaire par rapport à politique et à prévention? Parce que mon ami battu na matadi ki bala bakufi battu bazo kufa na makama ya modèle na modèle l'État aura ba décision mais ba décision tika na tiroir baza ko appliquer en côté mais aussi longtemps que ba décision ils ont demeuré na tiroir ba conséquences ils ont à la sur terrain. Est-ce que vous ne voyez pas que bino ba député bozo tiké la ka gouvernement moi nzela ko saka bozo bebele gouvernement vandi na epenza azo s'inquiéter te bazo kundaka pe bino botika lika na ba condoléances pamba na place que bino bo meka kotia suku na l'État pour que l'État soit makansine na maboko. Mais yango wana ti yango moni so landaki rentrer la session parlementaire président Mbotebele alobaki ke azo préparer journée à mercredi ezalaka mingi pour la contrôle ya gouvernement parce que ndenge oyebi sango musala ya député eza ko légiférer ko contrôler puis ko représenter ceux qui tozo contrôler ba sala misala te mboka yoke liboso te oui ce que tali na intérieur ya mboka surtout libanda ya Kisasa parce que ta confusion tozanango to mona kaneti ki Congo eza Kinshasa alors Congo eza Kinshasa te Kinshasa eza ka partie ya muke population ebele ku tozana ba intérieur ya mboka na biso donc quelquefois bazala ka négliger quelquefois ba loi on les a vraiment appliqué na lettre te parce que nego zoloba normalement ndenge accident esalami na ba mboka o ya mundele. Il faut battre salagi pont on a battre salagi nzela on a ba fanda ba réfléchir pourquoi accident salami ndenge ni toko prévenir ngo na Congo tozana biloko wana te na Congo nde olobi battre ba kufi to kundi bango la vie continue on a rien appris et ça peut se répéter encore semaine prochaine toko kunda sus semaine on a même chose donc tozana problème moko il faut to changer parce que mbo na biso e ko bonga na façon wana te tozana mokonzi azana souci ya mboka ke liboso o to lobi le peuple d'abord
mais Fatim ça le peuple d'abord par yé côté gouvernement na yé premier ministre na yé bangonde il faut bazo vision ya chef de l'état ba ba ko commission na ba détail un petit villageois qui habite Feshi ndenge ni na koyeba le peuple d'abord soka moni maye amoni courrier nzele yé ba to bazo kufa sona ba accident ndengwana te voilà ndenge na ko répondre na question na. Très bien, je pense qu'il faut une mesure préventive. Tous les latés bato bakufa, sur le tali banzela ils ont malamouté, bato bazo va na ba condition à passer ba érosion to lobby. Quelle est la politique au l'état zotia pour na ko bleko ba érosion? Sur auquel na bisika surtout na monga fula. Ba érosion eza minene koleka. Mais des fois l'état zo salé le côté. Bon ako sala mu kolonini, l'état ko sala mu kolonini, l'état de tata, l'état de mama. Ako sala mu kolonini na ebité parce que bambula o ezobete zana bato musu bazo zanga pongi. Bazozanga pongi justement parce que bakangami na isika bibengi ezali et be érosion wana ezozangisa bango pongi po bandako ebele bato ba perdre bandako nde bozolanda émission bo bato ebele baza ba victime bo perdre bandako na bino parce que érosion bakanaliza ba maite et puis nyonso wana ezala ba dégâts. Débat moko ezosalama na Assemblée nationale, c'est vrai que ça débat officialité mais ezali proposition ya quelques batou ba députés bien sûr et kaboli pe population pour le moment. Na moni ba réaction ezo frisé de partout. Likambu ya révision ya constitution. Position no ezanine. Ba réviser constitution. Est-ce qu'il y a des articles yozo mon ezo poser problème sur aux pour ba réviser ou bien ozo mona keza inopportun ba ko réviser sur côté pour telle raison. Bon, ngana zo mona ngoneti na opinion nanga eza moment propice. Ezana ba priorité belé tous en besoin photo sala na assemblée. Oyo ermo ekozala na impact direct na population na biso nanga mingeza contrôle le gouvernement wana to landela na gouvernement ezo sala musala nini révision constitutionnelle nanu na calendrier à mars ezate pour information na yo to chaki yango na agenda te ezate donc moi to kota ngo mingi na détail ezate parce que pour na ko revier na ko sala révision wana il faut to zana ba proposition o ezana table o ezolobela spécifiquement article tel to lingi to changer boy to longola komba sango akoma ndeke. Ah ok. Tolongoli na kina komi na Bukavu. Wana na ngana comprendre que non balingi sango a changer comme aboy. Jusque là ezate. Et puis na ngana zo mon importance nango sikote. Voilà. Ozo mon importance c'était par exemple pour l'élection. La loi électorale. La loi électorale, loi électorale oui aussi na makambo etali. Loi électorale ezali to ezana agenda na biso to traiter yango. Yango na kolinga ezana ba biloko to koyeba ko changer, ko toucher na loi électorale wana. Par exemple, n'était quoi say wana, il faut to longo par exemple, wo mona ke mutazui 9000 voix mais a gagné l'élection te. O yazui 3000 voix à gagner. Pourquoi? Parce que bazui ba sangisi na ba liste na bango ndambu wana boba mutu moko boya zo avantage bon. Bien aussi que a ko zo 2-3 msusu so bendi akena bango liboso. Na ko préférer to tika na tour moko. To tika na tour moko. Vérité ezake na vision ya mokonzi mboka za nango parce que ngala za muto union sacré na ko lobelaka union sacré souwe na biso ko zala ke total o eza bien pour la population na biso et population continue ko pesa mokonzi na biso confiance wana yango ndé ko sala ke to gagner élection en 2023 alors ezala na machine te naza confident ke mokonzi mboka o azali mutu na biso ako gagner élection wana donc au moins nazo kena na sens que to éviter le deuxième tour wana na mon importance na ngomingi te to tika ngona parce que nous avons un problème bongo déjà où se poser et ce to qui na la façon na ko permettre la population na biso ils ont chance ya voter mais aussi au moment la lobele le conseil pourquoi parce que au moment motoza populaire na communauté moko boy na territoire moko boy na circonscription électorale moko boy ako sala 20 000 voix na population elingi sango akende ko sala musala wana mais au moment na sango azwaki 20 000 voix abimité ndeko lezer azwaki 2000 abimi ozo mona eza correct te donc to luka ozongi sango sima so za populaire au gagner élection oza populaire te au gagner élection te eza façon ya bien o ego za la pour permettre que na ba indépendant baza libre ba ko par exemple parce que maintenant ils sont contraires na ba groupe wana pe ba kuba pe zebele na ba groupe wana o to sangisa eza tina mingi te donc luka vraiment total to yeba ke ba vrai représentant ya population na biso bango nde ba okende ko défendre bango na parlement parce que moni problème eza ki ngana mona politique net ko palarte muto alinga komana mbongo ebele akende ko sala ba faire muto alinga défendre population a défendre population sango momezo ya na Congo so kebite ba gloko ya ba polo ko simba ka sute oyo kabi ba polo ba voter yo ba promesse yo
ebele bapesa na population peuple congolais depuis ba génération nga mwana muke tozokola ozomona élection ya papa 1000 francs 2000 francs polo voter ngai ake na parlement azonga suna base na été asali eloko moko ta défendre bango te. Moi je pense que représentant à peuple il faut avoir une mesure non seulement à défendre bango na parlement mais il faut comme lobbyiste moi makasi luka ba moyen ba voisin moyen ya aider population na ye azo défier gouvernement na kosala misala ba promesse au président apesa na premier ministre na ye mais aussi azo tala ye na capacité na ye nini akosala pour la population na ye parce que bande ko biso bazo souffrir tout monde a kisasa te mine des ali ba TV tala ndenge sala na weza kitoko po tozala kisasa mais soto ke na mwene ditu ube toke na est ya mboka oyo ube toke na ba Kongo na kimpese yawa to lobi ba sala biso sali ya boye eko simba peza te parce que komona ba poussière belé ya nzela oyebe mabele ya kuna ezala toujours moi rouge mo boye omona ngo ebamba na ba mire eza peza elengité parce que ba intérieur ya mboka na biso eza vraiment reculé tout changer image ya homme politique congolais et comme sous-copté aux agino mobola au côté de la politique mais image wana plus conseil faut pas savoir homme politique congolais mais en même temps la population parce que homme politique congolais yi mokonde population a pesa ki mo valeur mais mo bina la ki bo banga ngate na la coopérant bo banga ngate et alors moi na quartier bo pesa respect belé mais yemo pena miteka na to tonto moko boyebo banga ga mais yemo kazo la sabato bo banga ngapona ni na nga le côté. Donc le politicien congolais lui-même dans son comportement azo teka ki bo mototé donc azo mitinda na bato ba qualifier de tout mot parce que aza modèle te na kati sa société mais yangwana foye bagé bino ba bozara na télévision na ba politicien normalement na ba musicien bato nyos baza ba star surtout bingi ba star ou ba vedette na sens wana baza bato il faut ba représenter ba merci ya bien ba wande il faut ba lakisa façon ya bien vivre façon ya bien loba façon ya bien ya ko tangisa bana mike parce que sango ekozana mwana moke siko ya zola na kindu oyebi ete mais o inspira kae ekozana moko na kisangani alobaka ye suwe na ye kozala ka jour akomona sango na boye na mona video ya mutu moko na bose na mboka nini o amona ka wera mbali boso afukami azolela elekela ya moni de la forêt pesi mbote. Donc soki siko bato na télévision bazotala yo sango et ozana vie moko boye opesa ka biso ke yo ozaka ndengwana mais na privé te découvrir ozana vie mususu ezo créer moi vraiment mo bato ba opesa confiance mingite mboka na biso ezo kende bien te Congo ezana ba problème ebele ba problème ezaka kolia te ba valeur pe na mboka na biso toza ba bantu tozana ba façon mo boye to kanisaka lelo tozomona ba dérapage ebele na ba télévision nyonso wana il faut ba konzi ya mboka biso l'état total ndenge to redresser ba bloc ebele ngara epsa la fois passé que neti ba théâtre belé na télévision ngara linga bloc wana te et de biso na nini ngara zata na théâtre mo te na programme na biso pourquoi parmi ba rare chaîne to za voilà na théâtre voilà pourquoi to za na ba émission te o bazo la kisabiso ko za na ba bonne manière ko lo ba bonjour et na za mona muke na moment munze ezala na papa mo bo ezala suki pembe za le na télévision alobela ba façon à vivre ko kata kuna te za musala na yote na kananini eza bloc ya snell ko sala ko sopa mai na nzela te ezala ba commune bele soke muto alambi asilisi aika na balabala asupi na ye mais au lieu to chaka ba théâtre puis ba théâtre biso souvent eza kindoki eza ko bomba bato ba poison tala ba bloc to zotangisa bana yangwana donc il faut to meka ko sala ba loi moko ede biso to zongisa banzela wana RP to sali ba loi gouvernement renforcer yango soki te bakoyaka ba voter kaka qui sont pour te pour contre te et l'équipe ba ke ba sali et continue le journal après ça là et le oniezozala gouvernement oyo ba rapport à IGF est accusé plusieurs membres du gouvernement oyo ya waro ya ba warrior gouvernement oyo accusé ba te belé ya nani IGF accusé gouvernement ba membre du gouvernement oyo belé na kimoyibi pene ozomona ki bato baza membre du gouvernement ba warrior 7 miyibi IGF azo bela ba miyibi ba prédateur na français ba kangi mbongo na makasi ba pomba ba loma mais bino na niveau ya ensemble bozo sala te lo te rapport wana IGF bimi batindi na justice akokata likambo soki banquette wana eza solo to alukuta likambo te mais bino na ngambo na bino ba député au-delà ya ba rapport na ba soupçon nyonso ezo peser sur bateau yo bobeti ata motion moko te pour ko isata ministre moko likambo ni boza muselé kuna ba bombi bino na poche parce que j'aurais appris que Mboso asali wenge na ye donc asali moi parti politique na ye na kati yo bino boza ba membre député ata moko ta ko kenda l'encontre ya volonté ya Mboso est-ce que boza muselé ou bien boza penza libre parce que na mbaki ya dos ndomba ça il me l'a dit clairement que lelo na niveau ensemble moi ba to ba lobé ate Mboso a commission le Rwanda kuna ye
Bon, alors nous basi mbote belé, on a ndeko na ngai, président Mbosso mbote na yo. Kolobage Mbosso azo komisi ba député neti wenge bana na ye genre sala bango na ndimité. Wana nazo partager même point de vue te. Na koloba boy. Otuni question soki tozana mesure ya ko contrôler gouvernement. Ndena lobeli yo na début ya session président Mbosso lobaki ge ba contrôle parlementaire aux ala ebele ndeto bandi. Nasi na ebité soza au courant ya motion ou ya défiance contre ministre ya économie. Tokolo bango. Mais au koke nango. Voilà, exemple yango na pas surtout ceux qui na motion yango ngana na lobela yango. Bon, remonike wana eza moko ya contrôle parlementaire et bandi. Pourquoi parce qu'on s'est dit que totali ba histoire eza ebele par rapport ya dossier à ministère wana. To landeli ba dossier nyoso qui ne par rapport en Mpiori ba kino ba sepe na décembre Mpiori komate. Ba bloc nyonso wana. Ozomona ke ezo aider image ya chef de l'état te. Pourquoi parce que le président a fait sa vision non le peuple d'abord. Il faut que le gouvernement accomplir vision wana. Ce qui est simbité, biso na 2023 to ozana problème. Ngana okena ka songolunda na kwango na lo babo voter nga ba otunanga yoza muto union sacré. Bo pesa biso ni. Le peuple d'abord a bo salini. Donc biso tozo représenter président, biso to représenter Mboka, il faut to sala musala pour image à mokonzi. Tshisekedi akoyaka jamais na parlement pas. Donc to lo bana législature mobima muto bumoneli ka ministre économie. Non, to moneli ministre économie te. Et ça n'a dossier belé en cours on a aucune vite en besoin donc au comment en wegoya et ça est belé et ça ministre de l'économie pas ba ministre belé ba robenga makuna. Est-ce que Mbosso azo pesa mino tambo loba pas bi Mbosso azo botola bino maloba en tout cas Mbosso président Mbosso azo pesa ba député tana bango basala musala. Bon en tout cas ngana tiko zo instruction par rapport ya eloko mo spécifique. Mais mbongo bazo pesa chaque fin du mois pour nous permettre nous bozana ba carburant palissade. Ndeko na yo dos ndombasi mutalobe yango bozanga mo $1000 na mutu. $380,000 ezo bima chaque fin du mois. Bon wana ndeko ado alobi ngana yebi programme wana na yebi te zo pesa bandenge nini. Ye ko alobi yango peut-être yazara ba détail nango mingi peut-être ya koluka expliquer biso mingi sur yango. Mbosso zo pesa mutu moko mbongo po akorete. Na parlement wana depuis ngana za wana erezaka dossier nyonso ye Mbosso atunaka banani balingi baloba ezaka direct non na RTNC2 je pense ezaka bato balanda kango moto alingi aloba tuna question akokoma kombo na ye apesi rapporteur asu batie batangi sango yaka oye ozwi parole olobi olingi oloba namoni Mbosso en tout cas na eloko moko ko Mbosso za dictateur te non na omona Mbosso dictateur te en tout cas ko saote ba député minute oyo ezana muta ko luka ko pesa ba député injonction na direction mo oh ya dos no mbasa lobi za lukuta wana na ko kanga lukuta te wana eza point de vue ya don no basa alobi mais yo zo banga ndeko confirmer non nazo banga ko confirmer na zo eza vérité preuve nango ezali motion ngo moni motion est déjà na gouvernement donc wana eza nini bozo reprocher la ministre économie bon ministre économie et l'autre toujours reprocher eza manque ya capacité à accomplir vision à chef de l'état, c'est-à-dire bon, au moni er fachi a du pouvoir à lobby le peuple d'abord. Et la question que bazana souci à créer programme moko ya gouvernement où il sala de telle en sorte que population na biso banda se retrouver. Cette population qui a tant souffert. Photo ye bango. Que so total histoire ya mboka na biso depuis toujours indépendance, Congo et simba na nute. Congo et simba na nute. Tokutana kaka na ba problème ya ba façon ebele. Alors, eria ya pesi vision wana ya le peuple d'abord. Azui premier ministre nae a nommé a na parlement Tondimi premier ministre. Comme Tondimi premier ministre, a na ba projet nae papa ba gouvernement to voter bango ba bandi musala. Biso musala na biso ezako s'assurer que bazo sala musala ndenge singeli esalema. Soki salami façon wana te. Nde ozomona ba problème zo banda. Bon, et président lobi ke na lingina komisa ba congolais ba millionnaire. Donc ministère de l'économie ezana musala pe fo sala, ministère de la justice ezabena musala ko sala. Mais na ka oyo comme tuninga question par rapport ya motion o ezali libanda. Tout le loyo ba supermarché ba congolais net pel store alimentation d'union so e kangama esimba soute. Oyo msusu ya food market ezana ko résister mais obunda ezo kokate. Ba loi ya mboka na biso e salama ke po aider ba petit peuple ba autochtone ba kolomboka oyo ba tika alipa na coin ezo salama bien te lelo libanais azo teka na fufu balamba na sachet okoti na alimentation okuti yango o babenga ngo malewa na kini
Bon, soki bazoteka ngo, population ya biso ya balabala bakoteka nini? Ozomona? Olongwe na fe wana, ok na babloko na olobela ya loi ya non application ya bloko ba petit commerce wana. Il fallait ministre asa lelo wana sali yango te. To longwe na po wana, to na point ya makasi to olobela minito eza dossier ya Mpiodi. Oyebi na décembre biso tout, to yebaki ke Mpiodi ekokita prix. Ministre a commandé 27 000 tonnes, si je ne m'abuse pas, il y a Mpiodi na Namibie. Il fallait à Poba Congolais, Baliango, vivre en changer. Voilà la vision chef de l'État. Alors que plan na cop wana, eza cop moko bakina lo ba foire simbagite. Yé grave encore, a somba ki ba poisson wana teke ba poisson eza prêt à porter kuna na Namibie, ba tiango na conteneur et yé na Congo. Non. Ministre a sombi ba poisson o eza na mai o bakangi na nute. Ozolanda, bakangi na nute eza na mai. Siko et comme il faut y avoir, je pense en septembre, tout ça il a délai en décembre. Il fallait que Siko ministre a embauché bateau de pêche pour qu'il ne ça la pêche wana, bakanga ba poisson wana. Après batiena ba conteneur, nde batindi na Congo. Aux Hollanda et salamite et simbite délai les qui tout ça bateau te tout ça ba pêcher te cope baby cope foire la recueilli. Donc comme en décembre, le ministre a commandé 1000 tonnes ya poisson et yé. Botorito ba 1000 tonnes on a bateka ki yango wapi bateka on a combien mbongo wana ki wapi. Alors au départ ils avaient 27 000 tonnes. L'andata a 27 000 tonnes wana. Et rien que Kinshasa, population Kinshasa il consommera 12 000 tonnes le mois. Bon yo est recommandé 27 000 tonnes. Potoli yango pendant combien de temps? Et puis vision na eza Kinshasa. Ngana za Kinshasa te. Yo za ministre de l'économie nationale. Oh mais voilà, mais nga siko nazo représenter batu ya Kwango, ya Kasongolunda. Ozomona bango nde bazo changa pression batu nanga biso fatati ne biso priorité to koliate donc Congo ezaka kisasa donc ozomona que il y a une cacophonie na communication, il y a vision à chef de l'État. Donc biso musala na biso il faut to s'assurer que contrôle la gouvernement d'autant plus que toza ba député à union sacrée ozomona parce que biso faut to s'assurer que vision mokonzi ezotambola ndenge ya lingi yango d'où tozo lukato yeba aya apesa biso explication. Naza parmi bat signé qui motion wana. Nani aza initiateur à motion. Bon au moins on a ba député baza belé ba porter ngo au moins nene ngo mona ngende les airs azala kene honorable Bindule. Voilà et les airs aza ko acquisé j'ai appris ba lo bela ba pesa qui est $700,000 et pas nan. Bon bazo lo baba. Tu vois qu'on a pas ba pesa 700 pour nanine. Non que motion eza ba libanais baza na sima nango bazo finga biso ba député ba miyibi eza kopa lokuta ba communicateur ya bande gomsusu bazo linga na télévision. Basala ba message wana. So yo ba pesa que 700,000 na ba signature à plan wana toza 70 députés ba signer qui. So mo razu 700. Donc c'est que donc na 700,000 tozi net ba 10 balles non? Net ba 10 000. Jusqu'à la 10 000 nanga et comme noté. Parce que so yo ba pesa y les airs $700,000, il faut tout le monde on a vu na bandi au changer déjà. Et puis nga razui 10 000 nanga te. Dozo mona geza toute une cacophonie pour baluga basa kana la population na biso non. Ministre il faut aya kopesa biso explication parce que population ngana ka Songolunda bazoliate bati ya Kwango bazo vivre na ba difficulté nazana nzela te nazana hôpital te nazana école te même téléphone ezate kuna mamboka na ko benga bandeko na ngai te to ko continuer façon wana te po soki na ba idée nini ndeko simba te biso to za poto s'assurer que vision mokonzi et simbi et Fachi a gagné l'élection en 2023 pour gagner l'élection il faut gouverner ça la musala. Bah, il faut pas comprendre que le gouvernement est nommé le président de la République. Mais biso nde to approuver ki bango. Gouvernement est émanation ya parlement. Joueur ba voter bango ba ki bango nyonso to voter to ndimi nde ba komi ba ministre. Donc to zana devoir ya ko landela musala na bango. Et comme acharnement te. Eza droit na biso ya ko landela musala ndezo ke passer to ça directement na contact na communication na contact na population. Er batu bakufa na ba quartier ba na luka ba ministre te ba luka ba député beaucoup ndelanga mutu sombelanga cercle salelanga boy nga na kenda la vacances parlementaires na kenda ko pona sala biloko na bamboka na ngai batu na batunda ka biso tozoli ate mungwa ezate sango na komemo na Kwango na ebi otambola na esme komi na Kwango te ezaka kawa Kwango kota bamboso ah mais côté à président Mbosso siko président Mbosso étant congolais a ebi population na ezo souffrir. Tu penses que Mbosso Rolinga bloqué ba député na Rolande la gouvernement? Non. Et ça droit constitutionnel ya ba député na osala musala na bango. Mbosso za président na biso oui, mais Mbosso bloqué député te na osala musala na ye. Et puis ça faux archi faux. Mbosso zo tika la ba député tamba sala boulot na bango. Très bien. Voilà.
Alors, boza ebele, papa oya nani ministre ya économie. Yango na ebisi bino. Congolais, na lobaki yango ne bande. Moto azoboma mboka, eza kaka Congolais yemoko. Moto mosusu te Congolais yemoko. Bato bazole kaka, po balobela ministre économie, po ba protéger ye. Babi, nous sommes des communicateurs du ministère de l'économie. Nous aimons le ministère, le ministre de l'économie. Nous sommes des tels. Nous sommes là pour défendre le ministère de l'économie. Mais le ministre ne vous a pas tout dit, monsieur. Vous n'êtes pas suffisamment informé. Monsieur le ministre, ngai nazwa ki caméra, na badresse oyo bino ministère de l'économie, bo pesa ki place bo kote kambisi. 7 à 8 adresses. Il y a Bangiringiri, il y a Bakasavubu. J'ai amené ma caméra là-bas, monsieur le ministre. Sur 8 places au bolobaki bozote kambisi. Bambisi yango tokutaki kaka 2 places. Pe 2 places yango bato yango pe baboyi ko pesa ba explication ki so mbisi yango eza ebino. Ezo bimelo komoko lokola ya cop, soki pe lokola ya lukuta e bande ko yebana te. Nous n'avons pas eu des informations claires autour de cette question. Mbongo ebima. Ba milioni ebimi. Boke Namibie. Bolobi ke bino boke kozwa mbisi. Population akolia. Population abeteli bino maboko. Polikanisi ezalaki malamu. Atako yango ezalaki priorité te parce que so bolandi idée ya akili. Elenge oyo azala kinkola azopesa maile lolenge ni toko kosala mbisi na mboka na biso pote totika kolia Thompson. Boka kobika nango. Mais vous avez négligé parce que nul n'est prophète chez soi. Botiki mwana mobali wana bolobi ote. Alors que chef de l'État sa pesa ki promesse kazu fongola kolesa Congo na mbisi na kinkola. Yo kena Namibie. Papa, wapi résultat ya Namibie, ministre économie. Tika français papa, wapi résultat ya Namibie. Ko expliquer bisote quand nous nos films vous faites. Bimisa résultat. Presse tchelanga place akili azo expliquer côté akozwa mbisi. Mwana mobali wana lobaki. Makamwa mbisi yango j'ai reçu ce gazon, il a démontré. Botiki yango, boke biso makamwa mbisi. Mais makamwa mbisi tozo zelati lelo, tozu ata suite moko te. Ata suite moko tozwi te. Mbisi. Oyoki, bokenda kosoma mbisi na ibale. Ba information azopesa. Bosomi mbisi na ibale. Donc osomi mwana zana na libumu. Olobi na bali mwana azana kati ya libumu. Mwana na ngai. Maintenant oyebi ata sexe ta ko mandengini. Ba mbisi mso malade mais yo so sombi bango na kati ibale. Pe ba yebi sio Lucas ko bato na bato bakozwa yango. 0 tokwei. Ok, kosomba 1000 tonnes. Pour ba panzela ngo matanga to population ya Congo balia. 90 millions d'habitants. Eliezer Ntambwe député. Oui, monsieur, je confirme. Eliezer, Bobenda ministre, Bobende Pembeni. Bobende Pembeni. Vous avez ma main d'association, Bobenda ministre économie Pembeni. C'est une distraction. Quand les gens commencent à dire qu'Eliezer a reçu 700 000 $, pour la reçu la mention, le coûta, monsieur, vous allez justifier l'argent. Mbongo à l'État et bimaka, vous devez justifier cet argent. Et comme il y a un bandi ko tia yo mo apanzi likolo pour na musalo yo sala ki balingi batuna mituna ote feza la batu baza simane ba libanais. Quel est libanais? C'est quel libanais dont vous parlez? Allez là-bas. Bon, Eliezer a reçu 700 000 $, selon l'information nabino. Mettons ça de côté. Ça, c'est une autre paire de manches. Nous allons appeler Eliezer, toko interroger ba libanais, toko ça l'enquête. Mais yo ya kana nous justifier. Oh yo lobi na biso ko zwa mbongo ya mbisi, ya kana nous lakisa biso. Biloko emati egali ye wana kanga na ete. Vani na ye. Na minute saka sime za 12 $. Soki 12.5. Na tuni saka sime mati pona nini? Bazo bisanga ba TVA likolo. To uti na 8 $. To komi na 12.5. Mbongo ngo pe ko landa bo traçabilité tango musu e komona na te. Donc, ministre, otinda ba collaborateur, botinda ba communicateur, on s'en fout. Allez à l'Assemblée, allez répondre. Kende kuna mituna ezali. La ta veste na chaussure, au côté akabo, liboso ba député bo. Bazo beto ba question na nzoto kabo. Oza makasi te. Yo moko yeba ndenge kosuka. Tant ministre azo sala yemoko, na collaborateur les informés. Mais soki ba bandi ko crier ote to sentir présomptueux zali to détournement so badika ko réfléchir abengi batune boya. Est-ce que ozana moi eloko na caisse bibi sana no moi 1500 za kuna baza combien? Oh baza 5 après ça bango 300 tout ça. Soki bosili si bokati bokata côté bokolo bara botindela nga to panza na ba groupe. On connaît comment vous fonctionnez. Mais là c'est fini. Laissez Eliezer en paix. On va le recevoir ici.
On va le recevoir ici. Laissez Eliezer en paix. Laissez Eliezer, Moussala député de Yangwal. Bravo mon frère Eliezer Ntambwe. Moi la kolo le pango. Défendre le pango à Tatanayo. Défendre le pango. Bobeta ministre Bambodi. Abou Porta. Bobeta Bambodi. Abou Porta. Ngape la kocha caméra. Pour la koyebisa bato makambo ekoleka kuno. Ezaki mbongo no utaki nango na ndako teza mbongo ya leta. Faut balandela yo. Député landela komi kolo basiko. O diaboliser député. Ministre économie a uti wapi. Okobetelanga lisolo ministre économie a uti wapi. Lisolo Eliezer na mboko bato. Ebi yango Eliezer place a uti na mosalo asali. Les risques que le garçon a pris pour devenir député là où il est. Eliezer a un parcours à défendre. Pourquoi ça ministre économie a uti wapi? Azaka wapi a uti wapi? Parcours politique na ye. Est-ce que toko yebango? Totiens Eliezer de tout ce qu'il a fait. Même s'il n'a jamais été politicien. Mais le risque qu'il a pris pour ce pays. Totiens ministre économie. Totalement open moko. Je ne sais pas bien la réponse. Je ne sais pas si je me trompe. Je ne sais pas. Nayebi ke musala ondenge na lobby boye siko ba communicateur, ba dialéliste, bato baza la résidence surveillée na mutu, ba coopérant et vous pouvez savoir moi chop chop, allez passer à la télé, commencer à répondre. Nangana bakisa sango ke omoni ere komi dossier ya ba poisson, ministre économie, il fallait associer ministre ya pêche, Na élevage. Il fallait payer comme extérieur et comme Namibie. Il fallait ministre Nabiso extérieur, commerce extérieur payer Jean Lucien Boussa à la paix inclus. Mais le monsieur a fait tout seul. Vous avez à Salignon soyez mogo. Si que ceux qui va député va télémig ba de la ministre, Masumuni to sali. Bolandelaye. Parce que tous on la population question aux ala, bi bolandela gouvernement te na bolandelaye, ngana ebisho bolandelaye. Bo bimisa pena biloko ya makasi ba mbodi ya bu porta bo beta na ilongi bolandelaye. Botika ete? Botika ministre ete. Bo bondelaye te bo bete biloko wana na nzoto. Abu portant. Bozozo pena mbodi bo beti question moko ministre atambe bo bete na ensemble wana. Ba mbodi kaka. Bo tune ba question. Ko beta makofi te hein. Ko beta pe munduki te. Ko beta ya maloba. Alors on va revenir. Oh, réveillez-vous les députés, réveillez-vous. Bobeta bakou ya makasi ya maloba contre tous ces ministres voleurs. O baza cité la rapport à IGF. Bobate la bangote. Mandat na bango ezosila. On aura une autre classe politique. Banganga na bango bakokufa. Mikolo tikali ya kotanga. Banganga. Zela bakoboto le policier ministre. Okozonga un homme normal. Yo ministre ozola nanga na tongo. Okozonga un homme normal. Ata policier akozala te. Zela mutuka pe kokufa yo kozwa taxi tokotia loboko boye. Okoyoka. Dokola pe bomba kambongo bien te tokokuta na nzela. Nyato ata kote ya lokolo na sengi yo pardon koyoka. Population azonyo koma pe ba cheli yo motema ba bengi yo pe ministre. Ba komi pe ko pe so pe mbongo. Ozo futa ma pe na mbongo ya leta. Pe otie projet okenango. Pe batu no lobite ko tuna ngai te. Pomba to nani? Botunaye. Population azali botunaye. Botala ba léopard na bagi na bino ba léopard. Tala photo ya ngwana. Ba léopard oyo bato a jijichu. Bilenge basangani. Léopard eke bunda. Eza organisation munene compétition makasi ezobeta manangola. Ba pays africain ndenge na ndenge ba yipona makambo a jijichu. Soko congolais lokola pa na biso politique sportive. Basala kangote na ministre ya sport ayebi na ete soki bato wala bake journée. Ba garçon ala bozo mona balati bilamba na ndenge na bango. Loko pa na biso sport ezalaka bale. Place ba misaka ba $20,000 na joueur. Ba garçon ala basukoli trailing wala basombi bango moko. Balati na nzoto. Tala bango na bakesi ko Angola nzela makolo lufu bazokota. Po bakendo bunda po na mboka. Aibite. Merci beaucoup. Aibite. Les garçons ya salaki vidéo ya SOS. Pona kosenga bafutela ebiya zonga Kinshasa, il a trouvé faveur. Ndeko le boxeur oyo champion na biso ilunga makabo ya Afrique du Sud. Azui moto wana en charge azo futela ebiya po zonga na Kinshasa. Nzambe apambola le champion boxeur na biso ilunga makabo junior. Pona motema bolamu oyo sali kozwa ndeko na Kongolo zonga na mboka po azali na pasi nzambe apambola yo. Mais nazozela pona mwana na lakisa kibino na zonga sa image yango mwana wana na basungi ete. Pour ça, quelque chose, on va remettre ces images-là aujourd'hui. Mais nous allons prendre quelques images. Fièvre et un match et lobby.
Bato Bazali déjà na stade. Acteur Abedi, toute l'équipe là-bas, Jérémy, vous devez être au stade. Nous attendons des images. Ambiance à stade Nenge. Bato Bazo préparer rencontre à lobby. Donc vous allez voir barrage Coupe du Monde Qatar 2022. Les Congolaises espèrent une victoire des Léopards devant les Marocains. C'est vendredi 25 mars au stade des Martyrs. Agriculture, un secteur clé du développement de la RDC, mais placé dans les oubliettes. Dans l'ito landango mibale. Et puis, tu récupéré Makambo Akili Alobaki, le garçon qui a expliqué. Ce qui va koyoka conseil à mon amobali au ponambisi. Montakocha ministre et à pêche élevage. Et l'enga ko tombola la société, mais abandonné. On suit Anima, ces trois éléments, on se retrouve après. Entendre ces choses, Israël Mutombo regrette du fait que la population congolaise. Le patron du groupe de presse Bossolo, Israël Mutombo, est descendu ce week-end dans la matinée dans la commune de l'Antélé à Kinko le pêcheur pour voir noir sur blanc l'évolution de la relance de la pêche et des activités aquacoles dans ces coins du pays. Chose étonnante, c'était donc un ouf de soulagement pour le pêcheur de Kinkole pour lui dire toutes leurs doléances et lui expliquer clairement comment les choses se passent en réalité à Kinko le pêcheur. Oh, ezali concession ezali ko abriter ba bureau, oh ezali na projet ya ba industrie de pêche. Malheureusement qu'ezaz pollué ndenge komi lelo. Moi portion etikala yango ndenge otikoloba 126 mètres sur 64 mètres. Parti au nyo sona pour ezali ko mesurer 500 hectares à l'époque ya Mobutu. Tanga na ye okuta na situation d'abord centre pilote de pêche. Depuis qu'il existait etikala ko $1 ya frais de fonctionnement. To sala ki projet il a relancé l'Office national de pêche, déposé le 16 septembre 2019 à la présidence. Genèse est arrivé à chef de l'État à Kinkole Yango. Tu expliqué contour il y a projet le 6 janvier 2020. Ndeto ego kutana na monsieur Moko Kombo Epiki, ancien prêtre, a apprécié le projet. Ah oui non, na ipso siko vérité. Motoalinga a financé le projet, c'est l'ami du chef de l'État. Du nom de monsieur Claude Nzinga. Ndenake okutana mena pour la première fois na monsieur Claude Nzinga. Ah, projet ça bien mais amplifier yango. Na meki ko améliorer projet, na remettre. Ndena poser maintenant question na déposer projet à relance Office national de pêche depuis l'année 2019 la présidence. Lokola yo za mi à chef de l'État, zoa projet oyo au commissariat ya même propre de manière que processus s'est accéléré. Tant on a remettre le projet dans le mois de février, a apprécié le projet. Allez, quand il y a en contact avec le chef de l'État, ils ont discuté autour du projet. Nayoki le 5 mars, vers 23h, à qui il prépare un discours, le chef de l'État arrive à Kinkole le 7. Donc, Nengeza, la Mouka, Banda, préparé mémo, le chef arrive le 7. La salle, la carte, le chef de l'État a relancé l'Office national de la pêche. Naïebisi na carte Office national de pêche, il y aura une division qui sera chargée d'encadrement des pêcheurs sur le plan financier coopérative. Troisième préoccupation, tu vas soumettre récupération à patrimoine et à pêche, entre autres ports de pêche, dans la concession des aspects. Na ça il a qui est calcul. Na expliqué qui étape mon sous la lobby. Excellence, monsieur le président de la République. Nous vous voyons parcourir le monde à la recherche de 2 milliards. Or, les 2 milliards ne représentent que 2 milliards d'alvins élevables dans 100 jours. Alors, j'ai tout expliqué dans les mémos. C'est à partir de l'explication des chefs de l'État, qui a eu Fongola. Mais après lecture, on a noté, il y a un Senga qui mémo. Or, le 1er mai, premier décaissement, il s'est mis la présidence. Il y a projet au chef Alobaki. Il y a coopérative. Il y a combien? Montant combien? $216 000. $216 000. Ne oyo balouaki nango bâtiment wana. Esika bokende komono balazaki coopérative babi. Coopérative de pêche et de commercialisation des poissons. Très surpris d'entendre ces choses, Israël Mutombo regrette du fait que la population congolaise a tant attendu le poisson provenant de la Namibie, alors que Kinkole a lui-même la capacité de produire 10 800 000 tonnes de poissons par an. Comment nakoki ko comprendre Bozui Mokonzi Mboka dans un projet? Vous l'amenez ici le 7 mars. Le chef de l'État s'entretient avec une équipe, na initiateur à projet. Basolo, le chef a flatté.
C'est ce qui pousse au chef de l'État, le Bakenazu Fongo, la Kolesa Congo. Effectivement, il avait raison. Makambo na yoki awa, c'est ça la clé. Pour résoudre le problème, il y a poisson, Makambo Kolia. Ça, c'est ça la clé. Bozui chef de l'État n'a pas sécurité. Chef Asukole Alati Bilamba. Bomemie dans une aventure qui n'a ni tête ni queue. Ayako inauguré. Nganda oyo na katezaka na 3 congélateurs. Paye à Moutou. Alors que se passe à l'État Ezali. Boana mitema. Comme pour affirmer ce qui lui a été dit, Israël Mutombo s'est ensuite rendu à la COPECOP, inaugurée le 10 juillet 2021 par le président de la République, Félix Tshisekedi, avec comme mission non seulement de doter le pêcheur des équipements de pêche et autres intrants nécessaires, mais aussi et surtout veiller à la conservation et à la commercialisation de produits de pêche à un prix réduit. Mais sur place, la réalité est tout autre. Comme vous pouvez voir sur ces images, les vendeurs ayant remarqué la présence du journaliste d'investigation ont refusé de lui vendre la boisson rafraîchissante sous prétexte qu'il n'y avait plus, alors que d'autres clients à côté étaient servis paisiblement. Au premier citoyen de la RDC, Félix Tshisekedi, d'ouvrir l'œil pour prendre de mesures idoines afin que l'ordre soit rétabli dans cette affaire, car il y a jusqu'à ces jours beaucoup de zones d'ombre. Le centre pilote de pêche de Kinkole, qui devrait servir de la conservation de poissons, est jusqu'à ces jours abandonné. Sa chambre froide délaissée suite à une panne qui coûterait que $4 000 américains. Le pêcheur également sans issue, alors qu'ils sont initiateurs du projet de la relance de l'Office national de pêche. Des 116 millions décaissés sans issue favorable à la population. Les activités aquicoles et aquacoles souffrent jusque-là des relances. Plus de millions s'envolent par an. Dossier à suivre. L'agriculture est l'un des secteurs clés du développement de la République démocratique du Congo, mais placé dans les oubliettes. À cet effet, les reporters de Bossolo TV sont descendus au site des Daipen de Lansele à la rencontre des agriculteurs de ces coins qui sont lancés dans la culture des ciboulettes comme moyen de gagne-pain et de survie, mais aussi la culture des autres légumes. Malgré la verdure et la fertilité de cet espace, ces agriculteurs font face à plusieurs difficultés d'ordre technique et surtout pour l'entretien et les transports de marchandises. Jean-Albert Kananga, un des agriculteurs, nous décrit comment se passe la culture des ciboulettes. Ndembi ebotaka graine, mais pour ebota graine eumelaka. Ndena yango biso awa tozaso graine wana te. Toaka ndembi ndenge ezali kaka boye, soki ekoli ndenge ekoli na ngambo ava boye, tobengi basombi. Basombi bayi bakati kaka makasa ebimi likolo batiki misisa. Misisa ndeko tikala tokotia fumier banya basoso nya bangulu totie yango après 45 jours muso ça quand même 1 mois et demi et coller bien si makasa to zinde mena to pikoli to bandi ko ekobota bana to panzi bana wana nde to loni susu to bandi ko tia mai soki fumier za ni malamu après 1 mois et demi au teki yango. Jean-Albert Kananga estime que malgré les difficultés qu'ils font face à la culture des ciboulettes, mais il y a quelques avantages. Ba aider biso na ba fumier tala fumier talo makasi mais réveil tala roteka la ndembe na se to ça ba perte à perte so mona ni ce que ba mama tembele bandunda poete ndembe oza pesa mosolo ndembe e comme talo dépense belé côté ka mokie ba ba faire me pembeni awa ou ba mituka ezaka ba fumier kuna et roteka la biso to sepela mingi pe na prix raisonnable ndenge da ipena la kosala. Les autorités compétentes sont appelées à promouvoir l'agriculture en RDC pour pallier à différents problèmes d'alimentation de la population, surtout du point de vue de la consommation locale. Paul nous met ensemble, vous comprenez? Et c'est une occasion pour nous de nous mettre ensemble et de soutenir nos léopards. Et nous pensons que le football crée la cohésion nationale. C'est le plus important, vous comprenez? Et nous allons tous nous retrouver à travers nos léopards. Époque nanga, depuis na botama na mon équipe nanga na mondial. To souhaite équipe nationale na biso, la chance est belle à gagner match massivement parce que na bi léopard avec handicap. Impression les on a gagné match na qui ne coupe du monde. Souci na do
libondeli na nga yango wana RDC a gagné tolongola Maroc na quelle coupe du monde attends on a coupe du monde en côté mais to participer kaka l'essentiel de participer et pour to gagner match na pas c'est que biso to botam na 1990 qui le bonant to mo na équipe na biso que du monde et c'est on a biso ezasio to comme qualifier na ne c'est on ezasio ba Congo les deux bien ba qui ba faire milana et écouter cher pour na biso ba tout pour na ba on ba to ça na on ça mais pour na biso za cher bon abati la biso ta ba 5000 fois linga facile ya Congo ni surtout pour akota matchana Léopard ya lelo ndenge azosala musala ti akomi na niveau oyo aza un objectif ya keno to kende na coupe du monde donc en tant que congolais naza très fier na musala nyonso esalemi ti lelo naza sûr et certain que tokobeta Maroc 3-0. Impression nanga eza que to gagner Maroc même na 3-0 to gagner bango po tozala déjà na assurance na mboka na bango tosala ta nil wana ekozala bien mpo na biso bacongolais match wana tona mposa to gagner ngo score lourd to battre bango à 3 à 4-0 et nous souhaitons ne serait-ce qu'une victoire pour nos léopards et il serait aussi important de mettre chaque joueur à la place qu'il faut. Je demande aux Congolais, surtout les Quinois, d'être très contents d'aller au stade pour assister au match et de pouvoir aussi donner la chance à nos compatriotes de pouvoir gagner, d'aller aussi en Coupe du Monde. Yeba ke toko gagner bango. Ata na 4 buts à 0. Bako ti ata penalty te, ba 0 ba ozote. Souhait na nga eza vendredi wana fo Congolais no so asepela. Jamais to za desi. Olinga pena ba bi ekota pena ebele normalement pour to sepela na mboka na biso. Ni ba le sport fait vivre. Donc, non, souhaiter qu'à ba réussite et puis victoire. Donc, dans Basunga, ça contrôle na ba joueur na biso ba jouer bien. Non, singa ba chapina esprit na kati. Ba chapina esprit na bango nyonso na kati ya bacha na match aneza très capital. Pour na biso peuple congolais capital. Et ça bien génération na biso payé tout mon équipe ligue mondiale et ça bien. Et pour ça c'est ça qui est tout d'abord nous allons qualifier la mondiale pour essayer pour tu auras déjà époque ba père na biso tu auras pu qualifier na Maroc to longola Maroc awa na Zaïre on époque à Zaïre. Bon et pour ça nga ezali pensa que match auto gagner en moi match ezali to gagner en moi parce que ça fait au moins après 48 ans ceux qui n'a beau après 48 ans tu auras attaqué le go. Le quoi tu as mis prendre en auto nga to saisir pour opportunité to lia bandibu wana to effacer bango pour to zo pensa ligne de conduite. Pour nanga eza mboka na biso so nanga eza que RDC va gagner ata 3 ata 3 ezala vraiment ese non c'est pas la mancase. En tant que Congolaise, je veux que la RDC gagne. Donc la victoire reste dans notre pays. Que Maroc a gagné to policier 3-0 azana. Biso nyoto za ba Congolais. Donc c'est plaqué Léopard a bête match to kene na Coupe du Monde. Ça fait plus de 40 ans que kene na Coupe du Monde. Congolais ta que joueur congolais nyoso ati alike qui était match azo beta. Ceux qui to poli et sili to longwes. Ce n'est pas facile que tu kende kaka na Maroc to gagner autant de buts c'est parce que ah to gagner non. To gagner ma casse kuna pe to gagner. Très bien. Oh là là. Oh, Nzambe na ngai. Destin ya mboka eza epa na yo moko moto ozolanda ngai. Nde destin na yo. Yo moko nde okodeside okomela yo lobi. Lolenge nosengeli otalela makambo. Nayoki dossier ya baboxer d'abord na koyamba baboxer semaine prochaine, je pense mardi. Na koyamba bata makofi, faut baya bato bazaka na makofi wana, faut baya. Na koyamba bango ba boxeur bakoyawa. Po bazali contre général Ferdinand Luyoyo. Ba boxeur bakoya. Faut na yamba ba boxeur. Bakoya. Semaine prochaine pe na koki pe koyamba. Boki dossier ya majabu, soki majabu, soki majabu. Couple wana majabu. Les couples majabu. Bauti wapi. Bazala wapi. Basala nini. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces désordres? Mutumoka yoko kutananga na biroa. Nzoka dossier oyo eza, bozoka bakalambai, ba Moïse Mbiye,
batonyo sonakati. Les dossiers là, ils sont loin d'être résolus. Le mal est profond. Makambo na yoki na matoi na ngai. Donc na kokite na ibisi ndeko wana limbisa ozoso mukisa ngai bimanana. Et nous avons décidé de le recevoir ici. La semaine prochaine, on aura toute la vérité sur le couple Madame Madjab. Toute la vérité. Et ce projet Madjab. Makambo utaki wapi, wapi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces problèmes? Donc les projets là, le mal est profond de tout ce qu'on m'a expliqué. On a inventé décidé mais na fin de semaine beau-frère nanga lingia leka beau-frère nangai total beau-frère nangai boyebi beau-frère nangai Denis Lessi. Bon, beau-frère Alingalek. Si vous avez beau-frère Alingalek. Yenda zakala information ya pasteur mingi. Pour pasteur babanga beau-frère Denis Lessi. Tout ça la nini. Denis Lessi aleka toi lekate. Beau-frère aya toi ayate. Binon de bopona. Honorable, je vais vous libérer. Yomoko lobi awa que ozo siliko lobi na 2023 ozana maite, ozana courante, ozana nzelate, ozana téléphone te. Thomson pezo komate. Okosuka ndenge nini yomo zo s'interroger okosuka ndenge nini na 2023 po bako yebiso kozaki muto union sacré. Yo za muto ya Kasongolunda. Kwango. Fachi tomoni ekaka kendaki na Kasai. Fachi azoke ni mbandaka pona bakambo ba gouverneur oyo akende komona yemoko ndenge ba la mususu soki nga na lobi bakoloba ndenge mosusu me bato bakokende kuna bakomona bango moko naza likambo bakoloba te bakende komona mbandaka pe bazwa ata kosolola na gouverneur asimba papier te basololaka na mutu bayoka makambo ya koloba on va ça mais na Kasongolunda président akenda noté quand cela nous tient président a obligé de partout te même à travers ba service naie c'est déjà le président de la République garantie nini na 2023 parce que Fachi azali candidat à la propre succession ya yemo biloko nini ko sala ki Fachi a gagné na Kasongolunda. Soki yo faut pesa Fachi ba voix na Kasongolunda. O convaincre batuna nini na kwa ozana maite, ozana courante, ozana mwinda te. Ba elemani na pesi ota 5 minutes on va se séparer. Bon, merci. Question bien, question pertinente. Élection ezoya, Fachi aza candidat, il y a union sacrée, biso tozo porté, fidélité na Fachi ezali na biso, ba jeune député surtout il y a union sacrée. Fidélité na mboka to na Fachi. Non, na mboka ti na Fachi. Il faut tous la loyal na président na biso. Ezaka na Congo ka te même na Amérique ba ministre ba loyal na mokonzi na bango. Il faut tous soutenir yé. Surtout soutenir yé te à réussir te. Donc tous soutenir yé, tous soutenir union sacrée. Mais place Bambé za la union sacrée, tous lo belango. Différence ya ngwana. Fachi ko gagner ndenge na kwa. Fachi ko gagner parce que Fachi alinga grand bandundu. Alinga kwangwa komi na kunate nde oyebi ba projet à 145 territoires ezoya ba projet wana en tout cas IGF Hollandela biso na parlement Hollandela yope sango Hollandela de façon place wa lobi mai toche mai école toche école nzela toche nzela wana eza eloko ego za la message pratique ya chef de l'état na population congolaise nyos. Donc wana déjà ça c'est un atout kozwango et ko ele biso na ko sala propagande ya bien. Ngai na ko sala propagande ya Fachi na Kwango na Kasongolunda. Kasongolunda c'est le plus grand territoire ya Kwango. Tozala presque na 2 millions de population. Tozala ba je m'excuse. Obstacle belé ba défi ezé belé. Na côté na ngai na zo sala makasi de façon que ngapi na gagner ba élection. Na ko sala campagne na ngai na campagne ya Mokonzi au même moment. Naza très sûr que tu remporter. Pourquoi? Parce que ma promesse pambate mes visions oyo nazala ngo pona territoire na ngai jeune tout ya Kasongolunda oyo ayebinga azomona musalo ezo salama na niveau na ya fondation na ngai parce que faut yeba tsango ke avant politique ngana bandai misala oyo avant 145 territoire ya ere bazoluka bacha mai ngara chaka mai déjà baoluka batonga école ngara tonga ba école baolinga basala ba maison communale nazo sala na Tembo nazo sala na Kingwangala. Donc nazo tonga école na Kingwangala nazo cha 20 forages na territoire Kasongolunda nazo sala ngona ba FOPR soto ba kinois na mbongo gouvernement te député Gérard Mbongo te. Donc musala na ngai na territoire na ngai eza déjà campagne nazo battre pour na makonzi mboka parce que ceux qui na partager vision à Fachi te na ozana union secrète.
facha cha mutu moko arme na mutu te yaka ngambu na ngai nazomona na kati ya mokonzi ya mboka volonté politique wana na yebi nazomona ngo souci ya kobongisa mboka na biso oyebi kala rais alobage azaki na ba difficulté na omona ba 15 partenaires tozomona on kiza maseki donc biso ba partenaire ya ba politicien il faut to sala musala bien po lobi facha loba même le côté yango moni misu na biso ko mingi na gouvernement na biso donc na ko répondre à question na ezaki ezana rôle biso ba député to jouer mais toza limité parce que toza ba moyen té député azana budget ba ministre bazana exécutif bango de bazana ba moyen bango de bazana ba façon mebele ba ko sala donc biso to ko luka ba accompagner biso bango pe ba accompagner ba biso to accompagner bango ba accompagner biso pour to réussir na 2023 parce que ceux qui toquent na 2023 ba député ne ba ko telema devant population ba ministre té ba député ba ko telema bi oyo ozonga susu oyo lisolo ezani goya wa te goya ka sute parce que yeba que peuple na biso eza dupte moment ezo ya sango population congolaise e banda ko boya ba bloka ba polo na lobaki yango déjà donc nazo garantir yo que na Kwango comme na Kasongolunda facha ko gagner l'élection alors gagner parce que travailler déjà au pesa ne mot d'ordre na ko pesa mot d'ordre te ça dit fachi mo ka sali lo côté non fachi zo sala yo mo rezo popularité na yo ndo pesa fachi non fachi zo sala 145 territoires ezoya ezana ka non mais zo kala mingi te zo banda déjà wana za projet jusque là na Kasongolunda sali nini jusque là na Kasongolunda yango na zo na répondre yote ba projet yango ezo banda ya Kasongolunda mais na lobeli yonga ke comme ngam na ko sala campagne ya fachi na Kasongolunda ko imposer le côté na ko yeba ko interpréter vision ya chef de l'état na population yonde seni ngana za seni te ndio ko aider fachi à ça yonde seni mais na za représentant donc kuna ba voter Fayulu te non bon ba sala ba shona bango na lobi 2 millions population ba voter Katumbi te pourquoi pas Katumbi est congolais. Pourquoi pas? Est-ce que tu peux imposer toute une population? Non, il faut pas voter. Non. Il y a un voter par rapport à la valeur, par rapport à la promesse, par rapport au en anglais, trust, confiance. Bon, so Fatia perdre en 2023. Non, Fatia ko perdre. Comment ça? Fatia ko perdre parce que tu as espoir et Fatia zo mon peuple congolais. Tala, bimaga libanda, otuna otala nembo ko balinga Fatia. Aka baloba zo bela. Be église nyonso yo lobeli beau frère na yo. Nebe ye pesa prier. Ba pasteur de soza prier pour na mutona population nga na Kwango baza osambela po fachi ya bika na mboka na ngai na bengaki na yebi ke ba pasteur na mboka na ngai nyonso baza obondela po na mokonzi ya mboka donc to yebi ke tozana devoir spirituel ya kobondela po na ye obligation morale po na biso etant que ba croyant donc tozo supporter parce que ceux qui fachi a échoué et là il faut te comprendre na Congo mutu moko te akobondela ke président a échoué ou be président akufa ou be président bela eza façon bien ko travailler te to fana bamboka mpaya okomona lobige président na lingaka ete na linga vision na ete mais nazo linga réussir kaka parce que soki ya échouer ngape na échouer bible yo na yebi oza mutu nzambe bible lobige bondela pona mboka na yo po so mboka no prospère yo pe prospère na yango donc il faut tozana devoir wana ya kobondela pona fachi po réussir kaka na Kwango na Kasongolunda te na député national avant to ban émission na biseke ONG appris que na Mbujimai litre ya carburant eza 7700 yoko to lobi bière eza soki 8500 est-ce que ça normal eza normal te tozozonga suna ministre na biso économie botala mboka na biso population nga ezo souffrir donc tant que bazo souffrir nga na kofanda ndenge wana te il faut na lobela bango so na lobeli bango te nani akolobela bango ministre économie azo nyoko la population na yo fachi aza kotika ye mais yo battre campagne pour na fachi. C'est une contradiction. Hein? Non, moi je pense pas. Si les salama Fachi azo battre la ministre était. Ndengo moni IGF, Fachi mtanoma ki IGF non? Aswa salam sala. Tozo mona nenga zo landela dossier wana. Parlement il faut accompagner IGF. Plusieurs fois IGF azo lo ba bozo tika nga moko. Mais azana raison na e. Tozo tika ye moko. Yango zo mona parlement be bani ko telema. Donc ezo telema po balanda musala po balanda. Donc biso toza wana pona ko contrôler gouvernement. Président Osala Musala nae. Même premier ministre, biso to tchaki. Donc il faut to landela musala nae, to landela musala batu nae. Soke simbité parce que tozana besoin de l'union sacrée continuer aux alamakasi. Donc biso to continuer ko travailler, tozana acharnement contre mutu moko te. To lingi kaka bolamu ya mboka oyo et puis mokonzi na biso a gagné l'élection nae. Voilà ndenge na ko conclure na malobo. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que Ozali député national élu à Kwango. Azalaki notre invité ce matin, Doug Kulungu. Dossier à motion, il y a ministre économie, Tozo Zela, Tofungola, Misu Penza, Minene Bopo Totala. Alors on va se rendre au stade tout à l'heure là, parce qu'il faut tout de la pression
l'organisation, tout ce qui se passe au stade pour le moment. Na ozalawa na ngai bongo to menganan kolandela. Pour que botala na après-midi nyon soto la sabino ndenge match ezali, ba supporters baza préparer ba billets zote kama ndenge nini. Ba ambiance wana, c'est la plus grande actualité toza nango lelo parce que lobby toza déjà na match. Donc tout tourne autour de cette compétition raconte Ramonene la lobby contre l'éliminatoire mondial il y a 2022 à Qatar. Donc Bozala, en compagnie à Bosolo, Bogozanion sont en temps réel. On verra comment les choses vont se passer. Toro ça la plateau moko lobby spécialement pour un match. Boibi ke biso sport et zalaka, mais ça a vraiment mingité ndenge bande comme ça na spécialité. Mais pour na patriotisme bolingo mboko toza la mona na biso actuel à Bedi lobby ba ça la plateau monene en direct pour na faire vers bino tout ce qui se passe, ambiance makamnyo so. Et vous la malamu pe bo sepe nango. Alors pour terminer parce que je vous laisse déjà les avenues Kassavubu et Kassai, Bokassa, commune de Kinshasa, ils ont un délabrement très avancé. Les travaux de l'OVD dans les cadres des projets Zéro Trou sont aux arrêts sur Kassavubu. Déjà à l'état qui il y a OVD, s'il vous plaît. Déjà OVD à l'état qui il a dit des choses, Bakossa là, français. Faut préciser que zongi sa émission a déjà OVD. Faut zonga. Luka yango semaine au zongi sa. Batubayo kamakambu déjà lobaki na réalité ezali ozoka pena bo la nuit et le jour et ce n'est pas intéressant. Vous allez voir bino moko bokasa babetela kitango bokasa dada kasai vite siko botala lelo eza ndenge nini eza pasi misala pe bakanga pe mutazo lobati bakotuna pe mutute soki batuni balobi bapesi bango mbongo po ba attaquer biso donc batuna yo te yo pomba so balobi bapesa biso mbongo. On va terminer. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, confirme que l'hydro-tax force est déjà pied d'œuvre et déplore que les particuliers gardent des quantités importantes près des habitations. Au début que, Bomonaki, Moussala ou Salamaki awa, Nani incendie et Salamaki na point matete. Bomoni nenge batubaku, monto, mwana wana kufaki ya mokie. Et ça, libiso passe, nenge kawana ekumaki. Didier Boudimbo akomaki, ba député bakomaki entre autres Raphaël Kibuka azali moko ya moamba komaki pona kopesa maboko même mutese akufi ata topesi maboko même mutese akufi. Chef de l'état tango awuti na pasi na nzoto mokonzi mboka telemi place wana na mama Denise ba telemi place wana ba sololi pona kopesa ba famille wana makasi bien que yemo ko pas aki malade mais yaki quand même kopesa passion na ba famille wana loboko simbisi nae. Vous avez suivi ça. Bazui mesure batonyo so bateka ka obenga ba Kadhafi. Oh, bazana ba dépôt na bango bakangi yango dans un premier temps. Bakangi yango dans un premier temps. Pona nini? Balandela o yazana mikanda, to yazana mikanda te. Atako zana mikanda, ba norme ni ozoteke la carburant wana. Est-ce que ça pembeni ya bandako ya batuto te parce que soko moni batu bakufa ki place wana po bazoteka carburant pembeni ya batu na place ezana ba zone moko isolé. Didier Boudimbo na instruction ya mokonzi ya mboka na pesi bino loboko simbisi. Biloko abongo esi bo kanga ba Kadhafi wana bo kanga bandako na bango nyonso na place bateka karbe surtout o eza na norme te ti bo kotsa bango na molongo ba oyo bazana esika ya malamu botiki bango so bazana mikanda bazana esi condition liboso kozana mikanda ya mibale kozana esika malamu so bazana mikanda na bisika malamu botiki bango mais ba suso bazana te kanga carburant wana bo kanga dépôt wana esa marechute lelo pe bato yango bazwi pe lolendo bakena ministère hydrocarbure na ba banderole bino bo sila soni de mwana wana akufi eza papier na bino botumbaki na kati na et papier boyebi te ke akufi pour les ba Kadhafi. Nous sommes les Kadhafi nous bozwi pe banderole boke pe na ministère hydrocarbure na ba banderole nous sommes venus vous êtes venus faire quoi? On a fermé ça. Pas ces na mboka oui toyebi pas ces na mboka lokola pas ces na mboka nde okomi kuluna lokola poste pas ces na mboka nde okamati carburant otie na lupango nonda kwa bato ezali asoke pelie bo mabato. Sala yango na norme. Kanga yango, kanga ba carburant wana, kanga ba carburant. Ngane na yebi ke pas eza na mboka. Mais tobi kapé na molongo, pas eza na mboka. Pourquoi moi na no akomi kuluna te? Pourquoi moi na no akomi ndumba te? Pourquoi moi na no akomi dilez te? Pourquoi moi na no azobulisa te? Pourquoi me la rachicha te? Malgré pas ya mboka. Eza na biloko musuto ko batela. Pas eza na mboka na des on accepte le tout. Ba Kadhafi, quel Kadhafi? Allez, na quel stade? À très bientôt. Au lendemain d'un incendie ayant dévasté la nuit du mercredi 16 mars dernier, plusieurs habitations au quartier des Bonhommes à Matete, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, a procédé à la mise en place de l'Hydro-Tax Force Kinshasa. Cette structure est composée de membres de son cabinet
des OPJ, de son ministère et des éléments d'intervention rapide de la PNC. Cette mesure draconienne, rigoureuse du numéro 1 des hydrocarbures, signée le 18 mars dernier, vise l'identification et fermeture de dépôts clandestins et non conformes de stockage de produits pétroliers dans la ville-province de Kinshasa. Le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, confirme l'équipe d'Hydro Task Force Kinshasa est déjà à pied d'œuvre et déplore la quantité importante de carburant retrouvée à Limité et au quartier Kingabwa, près des habitations. La task est descendue sur le terrain. Nous sommes en train de contrôler pour voir déjà les normes par rapport aux dépôts existants et nous sommes en train de fermer tous les dépôts clandestins qui mettent la vie des gens en danger. Mais ce qui est grave, c'est qu'en une journée à Limité, on a déjà pu trouver 45 mètres cubes. C'est énorme comme quantité. Encore vers Kingabwa. Et après ça, il y avait un grand camion, il y avait un monsieur qui est parti acheter 16 mètres cubes au niveau d'une station encore à Kingabwa pour essayer de transporter ça dans des fûts. Vous imaginez le danger? Dans des fûts pour ramener ça je ne sais où. Donc ça aussi, on a dû saisir ça. En outre, Didier Boudimbo précise qu'il n'est pas interdit aux gens de s'approvisionner en carburant pour des fins privées, mais à une quantité raisonnable. Il n'est pas interdit que les gens puissent acheter du carburant pour aller mettre pour aller mettre dans leur groupe électrogène ou pour, je ne sais bien, alimenter d'autres appareils, d'autres histoires qui ont besoin de carburant chez eux à la maison ou dans leur entreprise, mais à une quantité raisonnable. Et depuis que l'opération a commencé, on est étonné jour pour jour. On arrive même à des endroits où on voit qu'ils ont des tankers de stockage pratiquement modernes que beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés pétrolières n'ont même pas. Notez que tout en assurant la supervision, le ministère des hydrocarbures collabore avec les autres institutions, entités ou services impliqués dans la réprimade de l'entreposage des produits pétroliers dans les dépôts de stockage clandestins et non conformes, suivant notamment le prescrit de la législation des hydrocarbures en vigueur. Caniveau bouché, le nid de poule et le trou béant. Si en substance, le constat qui se dégage sur les avenues Kasai, Bokassa et Kasavubu dans la commune de Kinshasa. Commençant par l'avenue Kasai, au niveau de l'université William Booth, il y a un véritable lac d'eau qui s'est créé sur la chaussée, causant l'impraticabilité de ces tronçons. Partie de la direction Kabinda jusqu'au boulevard du 30 juin, l'avenue est dans un état de délabrement très avancé. C'est ce que déplorent les usagers de cette avenue. On a venu à Kasai, avenue Beba, mitubeleka souté. Depuis sauté kaka, tozo souffre mitubeleka souté. Ba mituka comment on kotaka itaga eke, mais pour y a tout grand ndenge e bando ya tsebi mi commerce eke e ya kal souté nzele Beba e Beba. Bon c'est biso banzela na biso ba mituka le kaka ba transport le ka souté. Ba c'est la biso ta banzela. Donc bénéfice plus c'est tout biso ba ta moto de tout. La dernière cible, c'est l'avenue Kasavubu, où les travaux entamés par l'OVD sont aux arrêts après la pose de matériaux sur le chantier. Celui-ci est transformé en une poubelle. À ce niveau, les engins de l'OVD sont immobilisés sur l'avenue, réduisant le passage, source d'embouteillage et saleté. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de saleté. Le travail d'assainissement ne fait rien. La ville même, on est en train d'accompagner la ville de Kinshasa. On achète les taxes, les tickets chaque jour. Mais les services d'assainissement, qu'est-ce qu'on fait? On ne voit rien ici. D'où au gouvernement de tirer les conséquences de son projet Zéro Trou et la réhabilitation des avenues dont les travaux sont suspendus et d'autres qui n'ont pas encore débuté. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7.
non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali. Frère, parle-moi un peu de l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi, j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. Je dis bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300. Bon, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec $300 seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, les sommets, c'est bon. C'est fini.